Salut, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Nzambe azobatela biso pe toza bien. Nangola Nzambe, vraiment merci à tous nos abonnés. Merci na bino surtout. Alors, comme d'habitude, vous voyez que na Victoria Cuisine, toza na ba tranche ebele ya ba émission na biso, toza na ba tranche moi ebele. Lelo sikoyo toza na tranche na biso ya cuisine. Voilà, tranche ya ba conseil ya mateya et kaki. Voilà, ce que cuisine surtout en nous chaque samedi. Cuisine à biso, toko bandako, ça la émission. Alors, bah, mikolo onyo sutikali et à la exhortation pour se fortifier parce que tout racheter les temps car les jours sont mauvais. Alors voilà, sans plus tarder, les lots de Victoria Cuisine, tout ça la recette, mon est vraiment très facile et vraiment facile à réaliser. Mais tu peux modifier quand moi mouké recette oyo est vraiment recette ya bato bandundu. Ya bato bandundu, monsieur soza bato bandundu a ko se retrouver a wana recette oyo mais malgré eloko moko ezangi to benga ngo 3 pièces mais on en sala ka 2 pièces. Tout ça là makayabu na mayebo na mwamba. Voilà, makayabu na mayebo na mwamba na biso ayango wana a toza na mayebo oyo eza mayebo matoi siko ya fresh, mayebo matoi oyo eza ya fresh nango bakausa te. Voilà, toza na deni na biso ya mayebo, de paquet na biso ya mayebo et puis a toza na makayabu na biso na tiaki yango déjà un jour avant na mai, na tiaki yango na mai un jour vraiment te, un demi-jour na lobaka demi-journée olimbisa na po na tiaki yango na butu, na tiaki yango na butu na mai na longoli yango na boyi mungu esila nyonso parce que na kolamba yango na otia mungu te. Voilà, awa toza na matungulu na ai, toza na pimadu na biso ya orange, awa toza na tomate na biso, tomate fraîche, awa toza na poireau na céleri. Ba ingrédients musu oyo etikali bokomona yango au fur et à mesure ndenge tobanda kolamba tolakisa bino. Voilà, sikoyo awa nazokende siko kochauffer mafuta na moto po makayabu efona kalinga yango. Mais makayabu nde balambaka ya 3 ya mayebo na makayabu bakalinga makayabu te balamba yango ka bouillon mais batie mwamba. Mais na ina modifier moi mukie, il faut changer pe moi goût na munoko na okende kalinga makayabu après nde sikoyo tokotala betape oyo etikali ndenge ni tosala yango. Voilà, na kesko kona chauffer huile na biso na moto à suivre. Voilà, na tie l'huile na moto. Nazo zilango siko échauffé. Nazo kesko ko assaisonner makayabu na tangawizi na poivre blanc. Voilà. Voilà, a siko na tangawizi ou gingembre ya en poudre. Nazo pi na poivre blanc, na assaisonner na makayabu. Na okalinga ngo boyete, nazo soutien moi assaisonnement tangawizi na tie soki o sala makayabu no boye. Ezala kitoko makasi. Voilà, na tie gingembre, na tie sikoyo pe poivre blanc. Oui, ça poivre blanc, na tie. Voilà, na tie tangawizi, oui, gingembre, na poivre blanc, ce qu'on a zo mélanger en sikoyo. On mélange en pour to kalinga makayabu oyo. Voilà. Voilà. Sikoyo toko tiango na mafuta na biso o to tiaki na moto po to kalinga makayabu na biso. Voilà. Voilà, sikoyo mafuta na biso et chauffer, to kende sikoyo ko tia makayabu na biso. Voilà. Voilà. Voilà, tochi makayabu na biso sikoyo ezo kalingama ou tozo de rango sikoyo nazo kende ko bomisa sikoyo mayebo na biso to champignon na biso. Voilà, to tiango mbinzo te parce que nga vraiment na sepela na mbinzo te. Ezara bien kolamba pe na mbinzo mais ngai na linga mbinzo vraiment te. Vous excusez, ezara kitoko mais ngai na sepela nango vraiment te. Alors, na osala ka makayabu na mayebo. Alors na okende sikoyo ko bomisa mayebo na biso. Voilà.
Voilà, maïbo yango na tie awa pona sukola yango. Il faut que sukola maïbo bien pour maïbo ezala vraiment na mabele. Donc sukola yango moko. Donc non sukola yango yo. Donc sukola yango moko parce que maïbo ezala vraiment na mabele. Et bomba na mabele na kati. Voilà. Voilà. On change awa. Voilà. Alléluia, 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 alléluia. Voilà. La sauce sur les champignons, on a vu ça, voilà. La sauce propre, vraiment. C'est propre. Sikoyo. Na okende sikoyo. Kobongisa yango. Na otyango kaka boye parce que champignon oyo ekondaka nango. Ekondaka. So na kati yango susu elimo na nzungu. Donc na otyango kaka boye. Nde na sina sukoli boye na ozela sikoyo mai ekita. Après sima so na silisi na otyango kaka boye na nzungu. Voilà. Voilà. Asiko na zoza champignon na biso bien mayebo na otyango sikoyo déjà na nzungu. Voilà. Voilà. Na chango déjà na nzungu. Na ochango pembeni. Totala siko makayabu na biso. Voilà. Nazo balusa siko makayabu. Voilà. Voilà, petit dans ce faut élever la main mouquée. Après, tu vois que tu as mon attaque en jour, on a dit ça. Côté ici, comme il y a besoin. Voilà. Voilà, c'est quoi, on a vu que l'on a makaya bou. Na tiango pembeni on a sani. Après, on a la sauce. Voilà. Tozo longo lango. Na kani ndiango eka ukapenza mingi te. Voilà. Voilà. Voilà, makayabu na biso yango oyo tosisi kokalinga yango. Sikoyo tozokende kokalinga ba légumes na biso, tomate, poivron na biloko mosusu wana. Tokokalinga yango kaka na huile oyo toti kokalingela makayabu. Na longoli makayabu kaka na huile oyo na ochange te. Na kokalinga yango kaka na huile oyo. Po eyindi nango te eza bien. Nazokalinga yango awa. Voilà. Voilà. Nazobanda na poivron na biso. Pour poivron ezaka piment doux bo excusez mon remettant na poivron bandeko piment doux na biso po piment doux ezala mo makasi ezala lokwa ba kopal bo voilà nazo na bandi nango na lembisa ngo mwa ndambu après na yo tia matungulu voilà voilà après ce que nazo tia matungulu poivron na biso elembi elembi na tia ce matungulu voilà. Acha matungulu lilemba pe mwa mukia pe na kotia poireau na céleri na tomate. Voilà, nazo balolango po elemba na tika mwa mukie elemba mwa mukie après na koya kotia tomate poireau na biloko etikala. Matungulu elembi na kotia siko poireau na céleri na sangisi poireau na céleri voilà. Nasangisi qu'on a céleri sikoyo nazo balusa ngo lisusu esangana après toya tia tomate na ail voilà voilà sikoyo nazo ya kotia tomate na biso tomate frais voilà après tomate frais on balusa ngo après nakoya kobakisa ail po na ninga ete ail ezika na ngaki ail et garder toujours odeur nango kitoko wana ezalaka voilà tomate na biso totiaki mwa ezali ba tomate minene mpe makasi te okozwa no kaka ata 2 tomates so eza monene makasi ozwi kaka moko céleri mpe nazwi kaka mwa quelques feuilles kaka ya mokie bafeuille ya céleri wana et puis
poireau pe na zoki feuille ka juste demi feuille ya poireau ndenge ezalaka na longoli moko na kaboli yango en deux na tie mingi te ai nde na tie eza kwa 5 babula ai bambuma ai wana bagraine nango na râpe siko nazotia ai donc eza yango juste kaka kozwa kaka mwa balégume ya moke matungulu natiaki demi na nasaki yango te mpona temps na kabolaki natie litungulu ya mobimba so eza litungulu ya mokie otia yango mobimba so eza ya monene okaboli yango ande mpo babiloko oyo ebonga mpe banini eza ebelebele eleka te bamatungulu eleka te banini eleka te nyonso eza na mesure voilà kozwa no kaka to quantité kaka ndenge olambela mayebo na ona makayabu quantité kaka ndenge olambela elekaleka vraiment te kaka mwa juste mokie tomate ozuta moko ya monene so eza ya mikie okozwa ngo ata 4 ya mikie oyo eza ya mwa mikie litungulu so eza ya monene okaboli so eza ya mokie otie mobimba poireau okati kaka ndambu ozwi mokie ozwi ka fe ya poireau ya moko odivise yango nde okati mpo ezalaka monene poireau ezalaka bafeuille nango eza minene to makasa nango céleri mpe nazwi kaka nini tige nango moko wana mais nalongoli kaka bafeuille nango juste tige moko voilà na kati yango donc ozwi kaka baépice ndambu otie ebele te balégume oyo ndambu piment na biso du nazwaki moko ezalaki ya monene te ezalaki ya moke yango nde natie a donc c'est ça voilà sikoyo nazokende kotia mwamba sikoyo na kati ya basauce oyo nasali oyo voilà tomoni batomate elembi matungulu elembi nyonso elembi nazokende kotia sikoyo mwamba tokotia mpena mingi te eza lokola fumbwa te tokotiaka juste mokie voilà naotia mwamba mpe esili voilà sikoyo naondaka kobalusa yango mpo esangana natika juste mwamba mokie voilà natie juste bamesure ya lutu oyo natia yango 3 voilà ya mwamba natia yango ebele te voilà sikoyo naobalusa yango ebela mwa mbelongo mwa sula mobeso apres tokende kotia na nzomo voilà nazwi temps mpenza ya kobelisa sauce na ngai bamoni nawumeli mwa mingi nalongoli sula mobeso ya mwamba na ya batomate sikoyo nazokende kotia yango na champignon na biso voilà il faut zwa temps mpenza ya kobelisa sauce champignon na biso yango oyo nazokende kotia sikoyo sauce oyo nauti osala voilà donc kolamba eza bandenge ebele oyo balambaka yango nga nalingaki nabakisa mwa touche moke voilà sikoyo nazokende komélange koremio yango nazobalusa komélange yango sauce na mayebo na biso voilà awa natina makayabu te ezaka juste mayebo na sauce ya mwamba oyo nauti osala na batomate voilà voilà champignon na biso eza juste champignon ou mayebo na sauce oyo nauti ya kosala sikoyo awa naokende obakisa sikoyo makayabu voilà naokende otia makayabu na biso oyo nakalingaki voilà voilà natie sikoyo makayabu yango sikoyo natie nazokende sikoyo kobalusa yango esangana na mayebo na basoso oyo nasalaki donc kobalusa na bokebi mpo makayabu epanzana te mpo mpe nde nasi nakalingi boye makayabu epanzana mpenza te voilà yango wana nakalingaki yango voilà nasangisi yango sikoyo nazokende obakisa na otya mungwa te mpo makayabu eza deya na mungwa naoke bakisa kaka bouillon ya poulet mwa mokie na nini na muscade na poivre blanc voilà nazo râper muscade noix de muscade nazo râper voilà sikoyo naotya poivre blanc voilà
Et puis nous autres bouillon na biso ya poulet. Voilà. Pour déjà biloko eza na makayabo eza déjà na mungwa. Na ba ça feuille de laurier. Na chango 2. Donc voilà, secret biloko na biso po bima goût, feuille de laurier ezanga te, muscade na ail. Ezanga te biloko wana mibani. À part ba biloko nyonso totie, feuille de laurier, muscade na ail ezanga te. Voilà. Na ba ça juste mai mukie pour mai bobimisa pe mai. Voilà. On check un mai mukie. Et puis na okendo tia pilipili. Voilà. Tozi pango sikoyo etoka. Parce que on a ti ekobela. Après na otika on ne toka mukie na obalusa ngo so mwa mukie po ezika te po eza na mwamba. Après na otika ngo susu ti ekobela. Voilà. Tozi bien. Kotia moto na se po biloko mwamba ezikaka. Voilà. Voilà. Siko na zo balusa ngo po eza biloko mwamba po ezika te. Voilà. On va faire voilà. Et puis tu vas diminuer mon. Voilà. Petit quand tu vas boire, si et boire là. Voilà, vidéo qu'on a fait au cas. Ils ont continué au toka. Donc, et où mais la tienne à monter pour ça la cave 40 minutes. Et si parce que les gens ont dit l'eau ya nini pénété, mais ils ont un nom ma cassité, ma caille de stocker l'inga qui va sauce, tout de suite qui était belé et en cas donc et continue au toka. Après juste 40 minutes, donc il t'en a biche en haut et comme on déjà ça va. Voilà. Voilà, biloko na biso ekomi na ona suka. Voilà, ebeli. Voilà, et vous mélangez thé. Voilà, on moni sauce na biso ekomi penda boloké. Voilà. Qui le bona biso ebeli. Donc les scoyo pour servir en voilà. Voilà. To silisi biloko na biso ngoyo mayebo na biso kilebu bangwasha bandundu yo melamba kilebu ti makayabu. Voilà, natika mbinzo te yango oyo biloko na biso ya bandundu. Bandundu oye. Voilà, ezaka vraiment kitoko, ezaka te bato bandundu nde bakolia yango mutu nyonso pe okokolia yango na sali yango kilebu na biso yango yo na makayabu, kilebu eza mayebo, na kikongo ya bandundu kilebu. Donc mayebo ou champignon yango wana, mongona pilipili na biso, na kalinga ki makayabu po epanzana te. Donc na salika mo innovation moko donc. Kolamba cuisine esila raté na ba façon ebele. Voilà. Fufu na biso pe yango wana très propre to lambi. Okosala bokolia kilebu na bien mayebo na okolia yango il y a un minka na fufu ou bien kwanga donc bilo yango wana il y a maka so pour lire fufu to kolia bina makemba ou kolia bina manyoko donc c'est ça à part l'eau sonde na éviter mais bon na éviter mais il est bien mingi na fufu. Voilà, tout en dit mais ça na biso ka simple, tout en dit mais ça na biso simple. Ezaka ka juste pour na rolakisa ceux qui peut battre musu ko bakisa ma ceux qui bakisa musu bakisa mi to bakisa basani kuna. Voilà, oto cheka na tanda poto lakisa ndenge biloko na biso ebeli na ndenge to présenter yango. Voilà. Donc to sukiawa zamba pambola bino ceux qui bosali yango pe esala kitoko kilebo champignon mayebo donc yango wana na timbinzo te ponga sepela mbinzo te mais ceux qui ont ngambinzo okobakisa na mbinzo isala yango pe sou bien. Donc voilà, que Dieu vous bénisse. Zama pambola bino nde to monani mikolo. Oezoya bye bye. Na ningi bino mi bo santé bo s'abonner na Victoria Cuisine TV, mama kamboze belé. Vraiment nzamba pambola bino. Merci.